Mais na combien na moni na kati et combien comme menace ce inde menace panda sera le vent makambiza yo zo bela na tiki ona ndao o komi andeni masana ngai to solo la eteke biso na biso mibali mbali ko ninga yeli Olingo nanga ya Yesu Olingo nanga ya Yesu Ebesika yosimbaka Kobongola misolo ya mwana mutu Balukayo na ba jeune prière Bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Je Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Napesi bino mbote. Merci Nanenge Bondi Makape Bopesa biso confiance à travers cette chaîne chez Biso Télévision. Toye pa inabino kosenga lisungi na moto nyonso ya bonne foi. Tomela pe kobongisa oyo ezali plateau na biso. Ezana ebele o basungama na nzela ya émission oyo. Ozali na libaya, ndeko ozana cité. Ozana sac à ciment, ozali na tol, matrier, topé ozana chevron. Ozana couleur, ozali na triplex, ozali na groupe électrogène parce que ozana problème à courant. Motala saka malamu akoba kosala malamu. Parce que l'état favorable est au Pambola. Tolingi pe ezala propre na cadre ya lisungi oyo kozala nango pe ko apporter na kati ya chaîne oyo nzambe ya lola akozanga te ko pambola. Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Très heureuse de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W. Là, je vois chez Bissou Télévision faire plaisir sur mon devoir. Mon devoir, c'est de faire plaisir étant donné la présentée de cette émission. Bravo, Jésus, car cette émission pour Bito, de réconcilier les hommes avec Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes tellement nombreux, nous trouvons un peu partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup à
Cordon Elise Nanduku et pourquoi pas à Papa Monsolo. Que Dieu vous bénisse à Mamie Monsolo. Merci à tout le monde. Aux Talabiso. Merci Namandeko Nyoso, vous êtes là. Chaque jour, Nakati a un groupe Nabiso, membre et soutien. Bravo Jésus. Nzamba Pambola Bino. Et puis, Batuno Sono Bakomi, membre été. Bobengi Toko Adore Bino. Merci aussi Namandeko Nyoso, vous êtes là tout le temps pour soutenir les orphelins, partenaires au Bazoa. Ndanga ndenge tolobaka na lingala ki ko tsa moi o ya bango nzamba pamboli bango na musala ya Nzambe ko soutenir ba orphelins nzamba pambola bino ndeko no sali yango te vraiment n'hésitez pas nzamba pamboli yo okanisi pe orphelinat Bravo Jésus et Kozala Mala Omega. Merci beaucoup à mon frère Kachala le Petit. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment depuis Angola. Nzamba pambola. Yaya, bonjour. Bonjour, maman. Comment vous allez? Ça va. Ça va? Un peu. Comme bonheur. Ça ira. Ça ira. Ah. Maman, vous n'avez pas qui? Ah. Ça ira, nan? Imia. Imia? Ok. Osala ani na vie, ya? Sala elote. Sala elote. Olobaka boye malembe boye? Sala elote. Okoma tilanga vraiment nayebi ke msu eza wana yo. Omeki opompeli ngango moke. Ah? Osala elote. Oza marié, oza célibataire? Oza célibataire. Oza célibataire. Oui. D'accord. Je pense que avant tout bando solo là. To pesa nzambe merci. D'accord? Merci après tout solo. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. Ce qui a été kembope le kumu ezonga painayo, mosoto kusula awa le kumu ezonga kake painayo, ngulu pe mawana yo na bomo na biso na fina biso. Ngulu mano na chaîne biso pe ngulu mano na mbuka République démocratique Congo. Seigneur tobeli kimia na yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Oui, ya saira nazoka. Nde naza boye naza orpheline. Naza na grand frère na ngai. Tovandaka pa oncle na biso yeni mutazwa aswe na biso. Oncle? Oui. Yoko na biso totikalaka na ye. Eza na camarade ya grand frère na nga moko ya na ndako. Bapasa ba moment ensemble kotambola mamu nyonso koya na ndako bavandi. Batambola nyonso eleka bien entre bango nazwaka ye mpe lokola yaya na ngai. Eyaki okóma na moment moko boye akomaki koapresie ngai, akoma osepela na ngai, eye koarrive ke ngai na ye tokomi kobima tokomi na ye mwasi na mobali. Na camarade à grand frère. Na camarade à grand frère. Ti bata moko boye santaki changement na nzoto na ngai. Sante changement nde tokutanaki na ye. Nayebi se na bi santé na ngai eza bien te tokende na hôpital na vérifie na nzoto soki nini ezodéranger. Nde toyaki okende docteur basenga mpe examen mamu nyonso bayosanga teste nde bayomona ke naza na zemi. Toyozonga mpe ndako ye pake eyinga mpe nazonga epai ya biso. Depuis jour wana kaka tozala na hôpital ti lelo nabengaka ya répondanga te eloko te, même na Facebook ni WhatsApp ou appel normal naluka na façon nyonso nazwaka yesu te. Na ndako mpe bayebi te. Ye naza mama naye nde papa nasenga lisungi mpona omona ndenge obanda kuta obetela noko te ni grand frère na ngai naomona ata moyen te naza kobanga makasi. Nde na ye awa soki bokoki kosunga ngai
boye edenga mpenza likambo oyo eza mpasi oyo ezaki na ndako so bayoki eoza mabe makasi wana azalaki su camarade ya grand frère ata akomaki mpenza nde grand frère komaki mpe grand frère na biso mais ngai kaka bosuna ngai oyebaki epa na bango te epa nani epa mobali na oyebaki te dona longola ya camarade ya grand frère mposa akomedi ya mobali mpo ti bokomi na niveau azemi boye seke osalaki relation bolingo mpenza obandeki kose sentir je sais pas ezali mbala moko to bo bakomaki kovivre tokomaki vraiment kovivre na ye tobanda kopase bamoma ebele na ye na chéri na yo chéri ami grand frère ok sikoyo oyebi epa na bango te nayebaki epa na bango po tozala bango kote moko mais batekaki lopango na bango nde azwaki parti na ye akendaki koluka place mosusu ya futela place oyo abanda kofutela wana nde tobanda kokutana wana tobanda kozalaniaka place oyo abanda kofutela na ndenge makambo azimi yo okoma boye nde na banda kobenga telefone azoyambanga te nabi te nakenda na ndako nake kotala ye nakomi mpe kuna mpasi banda kofutela bayebisinga oyo deja longwa kala mais mpasi akoma biso mpe ye toyebi te. C'est que quand même ça a pris du temps depuis que hôpital pour que oyo rejoindre ye na oyo utala ye après ba refi ya bapel c'est que soit que temps combien une semaine 2 semaines ils ont eu pendant temps 3 semaines et demie 3 semaines tu tentes toujours de l'appeler azo téléphone te ndo se décida ko ke kuna kuna place à foutre là naeba poza nini oyo azoyambela telefone te mpo tozwa solution ya makambo oyo toza nango nde bayaki kopesanga réponse ke alongwa na ye kuna place akoma adresse eyebani te loo te ata lopango bayebi te place akoma est-ce que omekaki koessaye kochanger banuméro bon namekaki kochanger banuméro yango mpe na change nabengi na telefone ya motu mosusu ezoleka mpe esu te. Est-ce que tu étais sûr de lui? Excusez-moi la côte à moi, mon hein? Parce que en fait, tant que ça la relation dans mon, tu es déjà une grande fille, je pense que tu as dépassé déjà 18 ans, non? D'accord. Tant que ça la relation dans mon tout. Oui, bah quand même que bon, je sais que ça pas donné à toutes les femmes. Mais n'a posé aucune question. Oui, bah quand même mon tour. Est-ce que ça ira ou ça ira pas? Est-ce que on se complète? Parce que tout ça par plaisir, tout ça une relation pour te porter en plus. Tout ça, l'état qu'une femme déjà ça m'attire, il faut comprendre dans quelle relation vous allez. Au tout cas, là, vous comprenez. Façon tobanda ozalela na ye andi seza te eloko te donc tu étais sûr de lui oui abanda oyebisoni abanda oyebisanga avec le temps akohonore ngai honore ngai mpo tozala mpe place na biso moko tofonde famille. Est-ce que par stratégie, par hasard, peut-être par enquête na yo au sonda eta grand frère te na tout ne limo boye kaka comme on est na mobala ngwa yo Aris ok tu na ta grand frère te ndeni camarade no Aris mikolo na omone te otuni ta grand frère bongo te atunaki ye ayebisa nga ke bazalaka na ye so mpe kope ye ya mosala bakendaka na ye batravaillaka na ye mais par là na yo comprendre que alors ça refie donc c'est-à-dire atiki on a zemi autour n'a pas grand frère place à Zandé si spère au quota autour n'adresse à Aris pour ça na moni
tout ça les a suspect au côté. D'accord, ça ira. Toyoki, madame. C'est qu'on a besoin au Kutana Aris. Sors au monde website. Sors au monde mobile non. Aris website. Non, tout n'est qu'à raison ni aux pousser qui aille en bas peine en été. Tout problème. N'est pas qu'à le ça non. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ce que vous avez ça, tout son wapi. Bosu nga po naza na besoin ya famille na nga pe bayeba. Naza na posa noko na ngai, na grand frère na nga aza camarade na ye Aris. Bayeba. Problème ekomi nga po nga moso na lobaki na ndako ngeza mabe. Na ye awa bosu nga mona ninga kimia poto ebandeli ya de solution. D'accord, merci beaucoup. Je pense que tu as aide na yo pour que tu me souvent on va comprendre pas sur ça. On va comprendre puis quel genre de femme ça. D'accord, merci beaucoup. On va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune priere bakutana na yo napesi bino mbote. Merci na ndenge bondi makape bo pesa biso confiance à travers cette chaîne chez Biso Télévision. Toyepa ina bino kosenga lisungi na moto nyonso ya bonne foi. To mena pe ko bongisa o ezali plateau na biso. Ezana ebele o basungama na nzela ya émission oyo. Ozali na Ibaya, ndeko ozana cité. Ozana saka ciment, ozali na tol, matrier, to pe ozana chevron. Ozana couleur, ozali na triplex, ozali na groupe électrogène parce que ozana problème à courant. Muta saka malamu akoba ko sala malamu. Parce que l'état favorable est au pambola. Tolingi pe ezala propre na cadre ya lisungi oyo kozala nango pe ko apporter na kati ya chaîne oyo nzambe ya lola akozanga te ko pambola. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux Orphelinat, bravo Josie, situé dans la commune de Matete, quartier Viaza numéro 27A. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite tous à Yakoyako participer. Na nyonso nzamba opambola biso, pe opambola bino bokotala biso. Bozang sater okansaba na biso na kati orphelinat, badon, en nature, en espèce.
opezali boye kozala malamu mingi mpona kosunga bana na biso nzambe akozanga te kopambola bino. Je bénis tout le monde oyo bazolanda biso. Ya Raisa olobi maotuna grand frère eza te adresse ya mobali nano mpo akosala nini akosuspecte yo, c'est ça hein? D'accord, ok. Obosani kobakisa quelque chose oyo osengeli obakisa mpona kotelo invité mosusu a permettre biso par rapport à ya solution ye. Obosani quelque chose okobakisa na biso ika mosusu eza ya ba détail mosusu tokoyeba. Grand frère nanga na oncle ya na banda izemi yango ekomaki koatake ngai atake nga bafievre olala pamba so bayebisi nga tokende hôpital mpo basanga baexamen nabandaki kolinga te nabandaki oboya parce que oyebaki deja etana nayebaki nde eloko epousse nga mpona ya bocontacte bango toyeba ndenge otrouve solution po yango mpe ekenda liboso ezonga nsima te po mobala yango mpe su mobala ya ami ya grand frère na yo, c'est ça aussi eza nango mal te mais problème eza kaka nde kobomba secret oyo bobombi wana nde peut-être ekocrée pe problème bokotelanga déjà mavi te sikoyo oza mposa mobali azwa baresponsabilité abala yo to asala ndenge nini mpo fo pesa biso bapiste oyo biso toyoki koyeba mpo ndeni tokoki kosouleve yango epa mobali asime baresponsabilité na ye. Voilà, soki ndeko akomi bokotela ngai ye parce que tomeka mpe kosunga ndeko na biso ya mwasi oyo ayeli biso problème awa parce que moi nazalaka bénédiction kouta pa nzambe. Bonjour messieurs, vous allez bien? Prenez place. Yo combien? Otuna nga so na komi awa. Otuna nga so na komi awa. Mama, yo bengi ngai, eza teke pona kutana batu misusu awa. Yo combien lo? Batu misusu ondene ngai. Oliba yo teze moyeba ete. Batu misusu ondene ngai. Oyebe loko nga komelia, apesa conseil loko nga komelia. Bon ngana yebi ngo te mama yo benga mama musala. Okoyeba ngo le. Yo benga mama musala. Musala mususu oyo salaki eza awati. Yo mo te. Nga chaka karo. Toyebi. Na chaka karo. Apa karo yo zesu na musala mususu oyo salaki. Mama, yo to benga yako sa musala. Na sa musala ke musala ngai ona yebi balakisa ngai ngwana karo na tsaka mamnyoso. Mais ça te kutaka na basi mususu soki ndeni. Mama, kombuye nga chiko mto benga. Non, ya fanda. Usitaka pesa kufanda. Usitaka pesa kufanda. Ete mwasi mususu. Na lobby tangu nini? Oyeba kite numéro na yo po osala mobali na ye. Mama, mobali. Mobali nini mobali? Kasi yo papa kaote. Molo kocha follow ba bien. Pona emo na deke ba caméra, mo deke yo ite kanga to ne to ite kanga na famille. Teka, fona teka oko yo monto linga ke ko maboy. Papa fa. Olinga ke ko maboy. Ebiso na fa nezaka pona mama mutabenga. To na kopanda pete pe na olinga pete buzo ba oyo. Ngane na kamera muto oyebi likambo oyo yo babengeli yo te. C'est vrai que to benga ko na kambo akao. Moi si malamu boy penza. Aso lo kopa musala oga neto oga ngirani. Mama, na eli ko chaka rona zo mbona ngana kindi eteke polo kutana na basi mususu ke bambo yanga mutu. Oh, kasi ayeli yo nini oyo biso to travailler so mutu ayeli so copte pourcentage to pesa mutu ana apesa. Na fona pona oti, na fona pona mama. Na fona pona oti. Bo musala ngo boye pe boye so na yebi so koto cheka ngo mabe oyo to. Mama na ko bandela po parce que ça musala ngai eteke na kutana na basi moko deke. Non, il y a ma question qui est en ligne. Basi moko. Lona komi mwasi moko. Ya to zalaki na to passer bata ensemble. Na zalaki mwasi bana obenga mwasi honorer un jour siko lona komi mwasi. Na e pa na yote, na kota bango mtabengi singa na mama la sanga musala eza awa ngana sala na kine zo mbona ngai. Bon musala ngo sa dévier sala. Ba je na papier pour. Bon ça va, pas de problème. Na ya papier na biki. Otaka onde ni kasima. Na tsaka ka o MK ka. Na ki da kana pour la kutela mutu mo je oh papa oza jito sende likambu sobe bapike na kuta na mutaboe dage na ngana yate na ngana ya ye biso copie yo tsaka we belebe na kati sika pour to pese pourcentage tu le onka yo mo qu'est-ce que ça là 40 tsaka combien mètre 40 na combien mètre 40 na tsaka na $10
On a 20 sur 30, to 20 sur 40. To ba nini oh. Maman non qui passe. Yo la tsanga musala, pesa nga bigina pa pena ko ma devina sa mono ete ke mone la kutia ezanya tino ki de tufuma la mutema. Non, yo kangoto yo kango bien. Aristote. Yo ko pa bien. Aristote. Maman nanga. Aristote. Kimia mon frère. Non ça kimia ndete ke na kuta ke mu. S'il vous plaît. Obili kambonio so ba trouver la solution. Ba kima makambo. Likambo to kimi ekorata. Nata la poso hotel ete hein. Non tal. OK. Totala na kasi. Omoni makambo. Ba trouver la solution. Likambo ina nango ngululu te. Zamabe. Peu n'importe le problème. Nous abattu makambo kolela kaka biso. Et puis, ce que les biso bateau, il y a toujours une solution à ça. Ok? On a là un bon messie. Vous allez moi en balle mon côté à mala. Oyo bisaïra. Mon frère. Oyo bisaïra. Les kamasana. Les kamasana. Bongo leki ya master hivyo penza. Umana kuganga na hivyo. Leki ya master. Mais l'indimeti lo moli yo moninga mama musala. D'habitude ya kosona bongo ata master no sora jali. Uganga ka bango gangira avec bongo sans raison. Master ngana to distanda na mama musala po ngane to parcours mamebele. Mamebele ka eleka na master ngana. O etanga ke to sala na master ngai tsara na mukili, to sala nguna master ngai. Okimize me ponani naza no direct. Ma bengelinga mama musala to mama zeni. S'il vous plaît, okimize me ponani. Koza charge ya responsabilité ya zeni. Leki ya master no akoma kina mbetu na yo ndenge nini. Excusez nga na lobabo. Mama na eloko alobate. Bolingo epesa maka koto mona ke to bolingo. Ete ke na mona ke za leki ya masananga. Ngana masananga to joua mama belé ya mabe ne malamu. Pe to yebani to tangine ba classe moko to siti place moko wana. Pe na di monte ke lelo so masananga ke oki ga za se mi ebite so suki na ngande nini. Mais te ke ngai ke bon. Akimize mina eti ezasponi. Tono mona na eti. Raison. Mama pesa ka musala sa. Te. Raison. Nini oyo. Bwanda okuta. Ebiso no te peso ka kanda na mutema. Kanda nini seme se yo to te. Eza nga eti. Olo banili. Zemi nga sa no ese yo te. Mama pardon malembe. Madame malembe. Pardon malembe. Ça ira au samunene maman pardon. Pardon. Yakana. Eh maman. Fanda nanwa. Brutalité bout malembe. Madame ayibisinga ana mobali musute ka yono mtuzaye mobali. Ko yolo bize miza ya yote. Azuse mwana mu ensemble. Zemi eza nga eti. Eza nga eti. Ya tegeza zemi na ngai na boya ngoto ndeni te. Eza nga eti. Azala ba parcours na ye. E ba parcours na ye nga dono ya shimasa na ngata na kute na ye. Dès na prisi na ye to fandi na ye mais na toga mukino waka zemi ekomi ngai. Faut tout ne peut bien alakisa mukolo zemi wana. Po aza mwasi alegina ba parcours ne belé na ye bitena kamona di mazemi na ngai ezalaka te eza ngai. Mukolo zemi ngone na tuni alobi yochi. Dana tuna ki avoye ya. Nda lobi zemi eza ya yo. Problème na ngeza yi déjà ningo ndima ko ke ko accompagner na hôpital ningo yo kanzo to biete médecin annonça que OK non azan azemi. So mona ke zemi eza ya yo te. Il fallait ka jour wana. Au fond d'ici et le roi yo kanga kina mibali oyo yebi ngana okamwa okanga mutuna mibali mais otika kaka bo continuer lo mona gena mubali bo continue bon esa bolingwa bato
moyena kota ana na kati ezate mais sikoyo oke pour accompagner zemi pe problème obime na ndako ezani aussi la garantie oza sikoyo wapi mama koto na koma na bwaka koyebisa ngo ba massa pour parce que donc non regarde tu moi choc mon boy moi choc mon boy na cette koto na foot là eza bien te na chaîne pe mili na chaîne mili comme on fana na changu on fana na changu na no benga na sa musala na kutana ke na babasi msusu ke koma ke zemi na ngai mama ezazemi na ngai te tout n'est pas kune atambola ndenge nini telo ba ke ko akoma zemi na ngai ya kasi alobe akangona moi mibali sina yebaka mukolo zemi moi sina yeba mukolo zemi zemi wana ezeye aza concerne ngazana owanga nika pamba zemi wana ezeye zemi ngazana ngo ezeye papa jusqu'à maintenant ndeto sola bo konfete ngane lote ka zemeza ya yote zemeza ya yote kasi on oloba na répéter ka marambo yo lobi zemeza ya yote bokendo tike l'hôpital vous avez bino nyoso ti ba yebisi yo ke no félicitations mon frère ezanga ya yote obibi na ndaku sans toutefois o annoncer o pesa mukamnini ndeko na moi si so pe chéri na yo so pe leka camarade no ke no na so bima ya ko kangina ngata musu o bino bobandeki ko sala makama malamu po lelo fu ya boye bima non wana oyebi onka bakotela un grand frère mama no copain aussi comme maman kota grand frère ne ba fona kende fona kende je vais ngoma mumsala malembe mama tika enano nini ngo tika enano okoli ya no tika enano mama esa nini ngo bonjour papa bonjour ndeko vanda mama fanda Ono zo mona zani. Na ba caméra bo zo mona zani. Ah. Mama. Fanda na explique. Oh, no fanda ndenge ni mama. Na mu leki na nga awa u camarade na ngai. Bozo kula ni na nzoto na zo comprendre tesa nini. Aris. Na leki na nga na nzoto bo ezani. Na pe na zo comprendre te aye awa ba benga mama musala ndenge to sala nga na yo. Mais na komi na moni na kati e komi kama ba menasi so inde. Fanda na menasi. Fanda. Sera. Luba makambo za ndi. Yuzo bela na tiki ona ndao. Oh komi andeni. Ya fanda no. Oh. Mama bengi na musala to na mona ba caméra bela na zo mona. Kasi ona lobi te ya okuti biso pe na pleine scène. Donde omoni a scène abo. Kobisa pe makamno makanisno musika fanda. Vous comprendre. Est-ce qu'elle est qui nous dit à sa collègue de la camarade de l'anzoto? Mais nous sommes Aris. Depuis quand? Bon aussi m'a dit qu'il y a un anzoto boy. Na mo bibi na place mo boy. Ba caméra belé boy. Ngala simi na nzoto ni ele simi ngala nzoto. Faut tout ne bitini simi ngala. Maman ngala ki. On t'a bien que ça yo. OK pas. Voilà pendant cause OK pas été. Maman na so comprendre te. Non ah si d'autres solutions. Maman na so comprendre te. Oza awa hôtel mati okende. Pardon par respect hein. Limbisa na vandi so muke. Po boye toko solo ngote so vandi to solo la. Et lukanga pena telema ya telema po mituna biso sandete e sandete ndenge moko non de louche leki na ngana masa na ngamba zo kolane yango na lobi noko kolo te so kama papa panda atenga zemi na ari to te ke na te non brete ari te te lik na te kama ni na ngai ni na ngai Aris Aris Laissa tina bana boya baki osanga be examen eza pona mi yeba déjà que ah tika na ko kasi po yeba bakamadi ni otambola na bango ah ta téléphone we bonza be kufite o na lobi boy
Siko yaya zo silika yo zo chabo endeni. Noko, grand frère, pardon na bondeli. Na bondeli. Kotanga te na bambosa ko kotanga te. Yo ndoki. Ego suka te. Na lobi boye. Beaucoup t'en a raté. Oui, mutu na ko na musala. Kuta musala ba kob. Oui. Yo yeba te ka bimana leki no. Yebi jamais na bina. Ba banda kala. Ah. Kala ya kala. Donc tu as parlé wan. Dieu ya leki no. Yo katele fufu. Oli ama tembele na ebite bilo ni bosala. Asana leki no. So problème eza chezemi akimi. Ah, c'est comme si on n'y va. Panda. Tuna yende a cause ba responsabilité ndenge nini. Ma ese sopani. Ah. Mokili. Ma ese sopani. Mokili. Abi boza makamo ma bosala bilo mibale. Ah, sinon on peut se pointer on ngo solo dans la peso mutala. Yo bi manala kinanga na peso musala. Oui, ben le côté la coach musala mutu na yo. Yo bi manala kinanga. To suka te ngana yo. Grand frère. To suka te. Grand frère. Yo to suka te ngana. Ya mutu eza hein. Oso yebi. Sigondi mizemi. Po bando wanga. Obi yayote. Ndako ya koma siko yo yebi yango. Ah. Amwana susu benga tukuteka na musala. Ndako pale na yo yebi yango te. Kasi pale o ya koma longo na pale na yo yebi. Aroma na pale mususu. Akima eka juba kene hôpital na Saira. Ah. Eka ba c'est examen. Docteur a yebi seka ke zemeza yo. Saira. Yubi manale na masa nanga. Ubi mana masa nanga. Limbisa ngai. Kamadi nanga. Aya kochira so fupu tolia na ye. Limbisa ngai ya limbisa. Ah. Ari chochile kinanga sim. Ozama. Katile kinanga class. Yochile kinanga sim ko te class. Masa mama nanga kufa ibi papa nanga kufa. Na bunda mapona leki nanga sisa class. Yoche sim. Ari chochile kinanga sim. Yo tele kinanga te Maris. Calme. Calme, Yaya Vanda. To solo rappel. To Vanda yaya. Bon, to solo la kasi. Opesi biso solution ezani. To yoka. Asobi to solo. Ekomi ya butali boye. La ki papa. Problème ezali to solo la. Olobi ni pona zemi. Oyoka. Isuka yo. Oyoka mutoka mbeso ebimwa. Yebisa biso to ju solution. Oh non, soyo ko senga na minute biso to confrère grand frère. Donc quoi lobi noko la wanga sali. OK pas noko la bango. Mais yo yebisa yepo a camarade no yebi bien. Bon, yebisa biso to yoka. O camarade na. Ma mobile tout ça là né. Mais na yebi esale mo pasi. Noko mana lekine mais Bon wanga na epani. Masala ngai. To solo la. Était que biso mibali na ndimi charge nanga na charge na ye tina suka bon yo tike kuna place yo fute charge yo tike la bon charge te loko so ke dia mwasi faut que ne kuna bomo na nde bolamuka na tongo bolali bolamuki na tongo bolali yo tike kuna nde grand frère olobi Kaisa. Yuma ko mosali yango, mobalo ko linga ye. Mbisa ye. Hein? Mobalo ko linga ye. Mbisa na ya pardon. Hein? Munozo la sanyo sona si musala na peti na nyoso. Hein?
C'est mon père au colinga yo mon meri badiamba. Na longo na kidema na alisa. Mon père colinga yo. Mon père colinga yo. Mon colinga yo. Colinga mon père yo. Mon nzuri c'est mon sala. Si. Ah. Mon père colinga na biso yo na famille. Laisa. Pardon. Ah. Yaya. Yo no sa. Bosa ranga na fina yo kiyana yo. Bosa nanga bandele. Bosa nanga. Sosali. Bosa nanga. Yo masa. Yo. Papa yo. Bosa nanga fina bino. Yo bosa nanga na fina yo. Bosa nanga kina yana yo. Bosa nanga. Mama na ke. Bosa nanga. Bosa nanga na fina. Bosa nanga. Mama ya kasaira. Comment on dit à Saïra, Fanda? Comment on dit à Saïra? Omoni, on pas se soukeli. Nzamba mona yo. Yaya. Ozozo mobalo tuna te. Ata identité. Oko tuna te. Nzambe. Bolingo batu pe moya ba kote zaki. Je pense que yana yo ayebi déjà a ko informer no ko na bino boye bandeni bon sala ndeko mobile. Elo na kote ya yo bakima makamba. Na banda ko no bande na zongi lisusu. Makamba. Mwana zakali pamboli. Peu n'importe la forme. Oyo mwana yeli, c'est une bénédiction. Oki ko boya makila na ote. Si sincèrement nous avons accepté que ces mes aïeux, je charge. Si on lingi moi si souté, mais je charge. Il y a moi la tia bota mise ma responsabilité non vanda na ye. Bozala na ye, bo vanda na ye. Pour continuer. Oyo wanga na lelo wanga no kimi après. So tese mikuna sulo kimi sus. Oyebi identité mbali na yo. Abendaka. Balo poni pika. Ngai na yebi conseil na pesoka. Za moi sa makasi. Vana na libala na yo, oyo poni na mobali na yo, solution to pesi yo yango wana. Merci beaucoup. Makamso baksela. Ah. Chaque génération na zongo kana charge. Kozanga hein? En tout cas. Eh, ça ira. Bon ça nini maman. Mais bien sopani. Na zaka. Nous les femmes voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière. Bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans le minute qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous.